Pourquoi batu oyo baza koya kotala Fally Ipupa? C'est ça la question la plus fondamentale. Pourquoi batu baza koya kokota vraiment ebele boye kotala Fally? Nini nde Fally aza nango oyo fere aza nango te? Nini nde Fally aza nango oyo fere kotikala kozala nango te? Parce que tozolobela fere comme adversaire ya Fally. Donc une chose est vraie et simple, toloba boye. Fally réseau o eza kotinda batu balanda ye. D'abord proposition ya musique na ye. Aza ko proposer la qualité ya musique au Fally aza ko proposer eza qualité o eza adapté na système ya lelo. Musique au Fally aza ko proposer na population eza musique au population baza nango posa. Donc Fally aza ko tala marché. Avant ko pesa nzembu aza ko sala étude ya marché, asali étude ya milieu, aza ko tala qu'est-ce que population baza nango posa. Soki population baza na posa ya seben akopesa na bango akopesa bango seben. Soki population baza na posa ya biloko ya ba tokos akopesa bango tokos. Soki population baza na posa aza kopesa batu selo. Donc musique ya Fally eza vraiment aza ko calibrer yango selon environnement, selon besoin environnement et selon le besoin du moment. Pendant que mutu lokola fere ye azoye ba kotala kosala étude de marché te. Asala kabilo kwana te. Pona eka kanzembu soki eke na studio abeti. Azobosa na ke même depuis que bimisa kanzembu musique. Batu nyos baza ko bimisa musique. Mais pourquoi eza ko accrocher te? Parce que bazotala basala ka étude ya marché te. Même chose faire pe azala ka mutwana soit disant adversaire ya Fally. Il faut faire répéter la musika. Mais faire miso na on dirait aza aveugle amona ka musika te. Entourage na ya marketing baza ba aveugle ba yebi musala te. Baza kozwa ba titre kaka honorifique ngana za mutu ya marketing, ngana za mutu ya communication. Non, en réalité quand vous mettez la communication de Fally Ipupa, communication supérieure, communication moko ya approximative, communication moko approfondie. Pendant que Fally fait rigola communication moko locale, communication moko communautaire, ezo kende pa ite. Bonjour bandeko Balandia Gilmas Music Channel. Sika nini naza kopesa la bino ba réalité oyo baza ko bomba bino. Bandeko na ngai, il faut ko valoriser, il faut ko soutenir la cause positive. Makambu Fally na fere baza ko sala na poto eza ko soutenir, mais nazo pesa bino ba moi différence entre makambu baza ko loba na réseaux sociaux na oyo bino bozo yebate. Qui gagne na kacha makamboyo, qui gagne koleka moninga? Parce que ba comparaison tozo mema et comment ba comparaison moko bidon. Lobby, soit lobby kuna na pesa kibino ba nombre ya ba streaming, ba nombre de vie ya Fally Ipupa par rapport à faire gola. Pona kola ki sa différence ou bien écart munene entre les deux artistes là. Moyen ko comparer bango mes chers amis ezali sous-souté. Ce token na ba nombre d'albums qui a mieux proposé aux mélomanes. Qui est le plus influent par rapport à l'autre? Qui est surtout bandi ko sala biloko wana bandi ko bakolobela galisusu faire gola te na Congo. Parce que sur tous les plans kozala kutu influenceur na monde, Fally figure parmi influenceur na Afrique azap na tolo bata azalaka presque chaque année abimaka na ba journal ya Forbes. Mais oyo faire atikala ko bimate. Soto lobeli ba disque d'or Fally aza nango ebele. Fere aza na ata mokote. Soto bandi ko lobela ba trophée Fally plus de ba centaine ya ba trophée. Fere soki aza na trophée ebele ko leka 3 te. E ko leka mibale tam su 3 maximum ko zala 3. Et puis ozala ba trophée ba kunde ba biloko mike wana. Alors bandeko sale ya nini Accor Arena. Toyoka ki déjà ndeko na biso nani Golf Kizola le président intellectuel depuis makambo e banda ya ba président ya ba fan club Golf Kizola za ko chapeauter batutu balobaki makambo ya ba location ya salle par exemple ba Accor Arena on a oti kozwa eza exactement oyo alobaki. Je pense que à partir ya lelo nazo yebisa bino ba fan ya maison mère bo pesa tonto wana respect. Bo pesa ye confiance parce que azoloba makambo nyonso ya solo azobomba te na uti ko sala ba vérification est vrai Accor Arena ya solo ko louer yango faire louer yango na
70 000 euros de location. Ezobana na 50, mais il paraît que Ferre aluango na 70. Nakopesa bino makambo ya Fally bozela nazoya nango. Na ba capacité ya 11 000, eza la capacité ya 30 000 à combien location sale wana eza na 70 000 oyo bazo estimer que Ferre aluaki. Alors mbongo oyo soki botie 11 000 wana botie catégorie nyonso moyenne, soki bosali moyenne ba catégorie tokene na 100 euros ekozala 1 million 100, mbongo akozwa 1 million 100 kaka. Alors soki bozongi sima soki wana etondi na 11 000 nde ekokende na 11 millions et puis avec moyenne ya 100 euros. Alors soki bolongoli ba dépense wana oyo 70 000 eza na dépense wana eza na makambo ya dépense eza kaka koluwe sale. So tango bandiko bakisa par exemple production na logistique, promotion na marketing, rémunération ba équipe artistique, makambo na so botie likolo ezo kende na ba 300 000. Donc c'est impossible faire kende kozua 100 000 dollars na concert ya Accor Arena. Impossible. Akozua soki azui mingi akokota na 100 000, soki azui mbongo ebele na concert ekozala 100 000. Alors bozonga na makambu ya muninga na ye oyo azako oser Stade de France. Avant na continuer bandeko, toza na grande dame oyo aza susi ya kolobate, grande dame na niveau ya Canada. Aza neti reine na niveau ya Canada po na grandeur na ye. Komo na ye crèche ibwanga. Dame oyo donc batu nyonso bayebi ye grâce ya nani ya nani mesene munene oyo akenda atambola Canada mobimba yebi ye tina ba ministre akenda ba États-Unis atambola ka ba Europe pamba kombo na ye Daniel Kombo ba misusu babenga ka ye Daniko, mais Daniel Kombo asala trop na musique ya Congo. Donc batu wana bango nanu na avana na nini baza kosomba ba billet ya 250 euros. Couple bazo somba donc 1000 euros pour na deux concerts ba tiango âgé. Baza ko louer hôtel. Baza ko zwa avion ba première classe awa ba Air Canada ya yebi prix ya Air Canada ko yebi sabino tina France ko kende kotala concert oyo nazolo bela sika ya ndeko na biso petit propre ya maman na biso si de Jima Pata le qui propre ya Werason le roi de la forêt Fally Ipupa aza ko louer ko konsnini ko louer stade ya France ko louer kaka ko louer basic wana basic eza na 800 000 euros noti ko loba ya faire eza 70 000 euros mais Fally Ipupa zo kene na 800 000 euros 800 000 euros wana nano batie banani omoni ya Fally ya faire na lobelaki ba location na lobelaki ba frais à location na lutiaki ba frais banini ba coût ya ba sécurité makambo wana ya faire ya Fally pe naza ko tia à part ko louer kaka Félix Wazeko alekaki na télé ye moko alingaki asala clip na Stade de France kaka parti muke basenge 70 kaka ko lakisa place muke sika imaginez-vous mutoza ko louer nyonso kaka soirée moko ko louer nyonso wana soirée moko ezala 800 000 euros. Donc 2 jours, fallait ça signer na 1 million 600 il y a 1 million 600 000 euros. Koloué Stade de France il a fallu eza 1 million 600 000 euros. Alors waneza frais kaka nano afuti ba personnel était nano anini ba sécurité nano afuti te. Donc sika frais à location balobi oyo sika oyo eza ba frais de base nde eza 800 000 euros frais de base. Mais frais de location selon ba source et lobby ezokende entre 1 million 800 na 2 millions. Donc selon les échos de bazoloba. Donc ce qu'il fallait à louango sikana ndenge ba professionnel azo louango entre 1 million 800 na 2 millions. Sika to pesa ngo sika soki louango na ndenge ki professionnel bazoloba a risqué okoma na niveau ya 3 millions 200 000 soit 4 non 3 millions 600 à 4 millions. 3 millions 600 000 euros à 4 millions d'euros pour na louer ça le wana pour na 2 jours. Alors bandeko
soki mutu aza koluwe biloko wana pona prix wana botala sika 90 soki bosali calcula 90 000 personnes o bazokota na kati 90 000 personnes na stade ya liboso botia 90 000 wana botia ta 10 000 baza kofuta na 250 euros 10 000 toke bozoka 10 000 personnes bakofuta 250 euros ezokende déjà na pli ya ba million déjà c'est combien na million 2 millions 500 kuna déjà kaka wana eza déjà 2 millions donc toloba 2 jours ya fali soki atie kaka 10 000 personnes bako futa 250 bango déjà bafuti salle bafuti déjà stade et tika bongo ba 80 000 ya mususu wana so topesi bango kaka 100 euros 80 wana botiango 100 euros eza déjà 8 millions kaka journée moko ya Fally Ipupa avec 80 000 places soki totiango na prix kaka ya 100 euros aza déjà na 8 millions sika concert mibale wana sika tozotia 80 000 places na concert moko sa kotia ba VIP so to kotia makambo ebele totia kaka tolongoli 10 000 kutu na tia kaka 80 000 places ya Fally ya le 2 mai aza déjà na à peu près 10 millions de dollars 10 millions d'euros oya kokotisa 10 millions stade ya mibale pe soki etondi totie pe 10 millions donc il fallait kokotisa 20 millions de dollars donc il fallait kokotisa 20 millions de dollars bandeko tango toza koloba tolobaka na tina avant kosala comparaison kosala comparaison na tina sika pourquoi batu oyo baza koya kotala Fally Ipupa c'est ça la question la plus fondamentale pourquoi batu baza koya kokota vraiment ebele boye kotala Fally nini nde Fally aza nango oyo fere aza nango te nini nde Fally aza nango oyo fere akotikala kozala nango te parce que tozolobela fere comme adversaire ya Fally donc une chose est vraie et simple toloba boy Fally réseau oyo eza kotinda batu balanda ye d'abord proposition ya musique na ye aza ko proposer la qualité ya musique au Fally aza ko proposer eza qualité o eza adapté na système ya lelo musique au Fally aza ko proposer na population eza musique au population baza nango posa donc Fally aza ko tala marché avant ko pesa nzembu aza ko sala étude ya marché asali étude ya milieu aza ko tala qu'est-ce que population baza nango posa soki population baza na posa ya seben akopesa na bango akopesa bango seben soki population baza na posa ya biloko ya ba tokos akopesa bango tokos soki population baza na posa aza kopesa batu selo donc musique ya Fally eza vraiment aza ko calibrer yango selon environnement selon besoin environnement et selon le besoin du moment pendant que mutu lokola fere ye azoye ba kosala étude de marché te asala kabiloko wana te pona ye kaka nzembu soki eke na studio abeti azobosana ke même depuis que bimisaka nzembu musique batu nyonso baza kobimisa musique mais pourquoi eza koaccroche te parce que bazotala basalaka étude ya marché te même chose fere pe azalaka mutu wana soit disant adversaire ya Fally il faut faire pas talaka musika mais faire miso na on dirait aza aveugle amonaka musika te entourage na ya marketing baza ba aveugle ba yebi musala te baza kozwa ba titre kaka honorifique ngana za mutu ya marketing ngana za mutu ya communication non en réalité quand vous mettez la communication de Fally Ipupa communication supérieure communication moko ya approximative communication moko approfondie pendant que Fally fait rigola communication moko locale communication moko communautaire ezokende pa ite bino bokanisi batu bazokota na kosera Fally ezaka ba congolais ya le blanc parce que communication ya Fally pour na Stade de France ezalaki purement visé na marché ya mindele yango bomonaki asalaki pe makelele na communauté na biso te mais il a vendu parce que il a su comment commercialiser comment parler comment faire le marketing pendant que faire rigola kuna yema musala ne kaka compétition basala compétition avec n'importe qui te
On ne fait pas la comparaison avec n'importe qui. Lelo fait regola pona kosala compétition, ba comparaison, aza kutu na niveau ya Héritier Watanabe lisusu te. A comme si ka mutu ko comparer na ba Vibrator, na ba miel de son de place fait regola komi. Aza lisusu na niveau ya nani ya faire ya falite. Héritier aza kosala ba tourner na Congo koleka fali, koleka faire pardon. Place Héritier azo kende faire kotika la jamais ko kende. Faire atondisa showbiz. Faire atika la jamais ko tondisa showbiz. Héritier atondisa showbiz. Héritier atondisa nini oyo? Atondisa nini oyo? Basale nyoso ya Congo ya capitale wana Héritier betaka ngona ba prix ba 200 ba 250. Oyo faire gola kotika la jamais ko sala. Mais baza ko se comparer na mutu aza ko beta Stade de France. Et puis na ba prix ba 250 euros. Bomoni ba ka différence ya ba prix na chelibino. Fali faire azana ba niveau ya ba 1 million. Soki a beti 11 000 wana et puis ba koti na 100 euros. Soki pe atondisi. Mais fali kotondisa na 80 000 azoke na 8 millions. Soki to cheka na 100 euros. Pendant que ya asia teki sold out na 90 000 places. Na ba prix ba 250 ya ba 150 116 ezali. Donc so to cheba to combiner biloko na nyoso fallait au-delà ya 10 000 euros na mukolo moko. Yende bozo comparer na kape moi mukuse moko boya bova ka musenzi moko boye bozo ko comparer bandeko totika comparaison wana. Ndeko na ngai on ne doit pas se voiler la face. Awa toza na kati ya ba vérité. Ndeko na ngai oyo na ndonka na PC mbote ya trop. Kombo eza ko kimanga à tout moment ta on azo sala émission. Nani oyo en tout cas kombo koya sima en tout cas pour partager vos commentaires on est ensemble à plus.